élever moi et ma famille. J'aimerais juste éclaircir une petite chose. Naye ko ça la droit à réponse té. Naye ko répondre à mon côté, mais j'aimerais juste ko attirer attention à bino ba nzambe, bino ba oyo bozalaka. Na confiance il y a Jésus-Christ. Ne perdez pas l'espoir parce que oyo komelinga et ekomelaka pe bato mosusu. J'aimerais juste éclaircir une chose pour la maman Ariane. Maman Ariachou, c'est une petite sœur à moi. À mon akinga na pasi, à mon akinga na problème. Ayaki juste ko soutenir ngai parce que nazana douleur. Il n'est pour rien na kata makambo. S'il vous plaît, bande konanga. Bobimisa Ariane na kata likambo. Bobimisa Ariane na kata likambo. Et surtout l'homme de Dieu, oyo nazomona, batu bazotia ba photo na ye, le prophète Shadrach, il n'est pour rien. Prophète Shadrach azana problème mon côté bozotia na kata likambo. Problème oyo se passé na réseaux sociaux, ils a problème il y a famille nanga. C'est pour ma famille. Ils ont pour un couple entre moi et mon mari et mes enfants. On a la WhatsApp, bozokata WhatsApp. Mais bien aimé, Nalina Ibsamnuka Kelo Komoko. Jour, bazaka ya Nzambe. Naye kolendisa motema mutu moko pona kolobaki. Diable a sepela kite komona nga mama Annabelle kotelema na réseaux sociaux pona kotelemisa mabala ya batu oyo ese bebaki oyo ese kufaki oyo esi balembaki oyo esi balelaki oyo esi baperdaki espoir. Alors le diable maintenant a koti na ndako na ngai pona koatake ngai moko. Basali na Nzambe baza na kati ya likambo te. L'homme de Dieu Papa Bertin aza na kati ya lisolo te. L'homme de Dieu, Papa Shadrach et Chibango, mon papa, azana kata likambo te. Et Maman Riane, Maman Riachou, azana kata likambo te. Aye kaka juste une intervention koyo kanga na zolela. A supporter te komo nanga na maya misu. Akima kimbango pona koya ko secourir nga pourquoi parce que batu mususu tovanda na bango pembe na vie balinga komona te baninga baseka. So mutu musu azomona ozo seka pa na ezo matise couleur. Alors, riz ya diable eza komona nga maman Annabelle seul, na lela seul, na craqué, nazanga muto akoko consoler nga pembe na ngai. Malgré tout, je suis avec le Seigneur, mais j'ai quand même besoin de quelqu'un à côté de moi qui va me montrer un amour vrai. Alors, c'était maman Ariane. Ayekaka juste pour na kolela nanga, il n'est pour rien. Voici bozoka na réseaux sociaux, azongisa ki ba maman na kata groupe alobi. Mission est accomplie. Pourquoi? Parce que ayeba ki na lia kate na bane kolela ayaki seulement pour na osekisanga. Mais vérité oyo batno soto bazoluka bozongo na ndenge bozolukela ngote. Seul Dieu qui connaît. Vérité. Le problème oyo eza entre nga na mobile nanga azawa nisika za olandanga ayebi vérité conscience ya mutu batungisa ngote conscience ya mutu bate ya ngote. Et si kazali afani na vérité bato nyonso bazobenga baza bandeko nanga naza na famille te. Naza na famille te mutu moko tabenga na se présenter que naza yaya to ndeko moko ici en Europe naza na famille te. Famille nanga eza na Congo. Famille nanga eza yo ozolandanga. Famille nanga eza ye oyo aza mopanzi. Famille eza sacré. Naneki ja mutu te na vie. Quand nous zolandanga beaucoup mino famille nanga. Maman Annabelle c'est une femme forte. Ce qui va mimi likambo nanga na réseaux sociaux c'est que naza utile. C'est que oh nyonso balobi po nanga naza yango te. Nazo tambola toujours la tête haute parce que ma Bible me dit baloba no mabe bakuta ona ngote. Nakoki jamais kofingisa kombo nzambe nanga. Nakoki jamais kocholisa kombo ya nzambe nanga parce que je suis fier d'être chrétien.
Je suis fière ya kobenga na mama bizaleli, vouloir ou pas, ma conscience, motote yango azati. Na bato bazo benga bazo finga bazo loba, je bénis le Seigneur pour ça, nzamba pambola bino. Oye komelinga, oyebi kilo nango te. Po ekomeli yo te yango oyo bengi on insulté. Mais nzamba pambola ba oyo nyonso to bazo intervenir. Nzamba pambola na bandeko nyonso bazo sala ba émission. Oyo bazo sala ba analyse bazo lobela. Maman Annabelle a outaki ko sala émission moko eza sur YouTube sur ma chaîne. Bolanda yango na betaki sete na lobaki le divorce n'est pas bon. Nga mutu na te divorce eza mabe, pourquoi na koki koya ko divorcer? To benga makato za bana nzambe mais na moment ya likambo to perdaka pédale. Soki tozo belela nzambe tozalaka toujours ba geno na biso na se to bosa na kaki nzambe pa ko yano la biso na problème moko songolo pakala. Pourquoi soki nzamba pesu yano oyo luka uta kala ekomela yo lelo problème to ekomela yo bitumba. En tout cas, bandeko, s'il vous plaît, na sipriye bino. Botika, pasteur Bertin, li banda ya makambo. Papa Bertin, azana ye na kati ya likambo te. Mosala nzambe moko ta bomelinga libala. Ni Ariane, ni Papa Shadrach. Na kati ya makambo yo Shadrach azana na kati te. S'il vous plaît, ni Bertin, ni Ariane, mutu moko te. Eyebi kaka ngai na Papa Dedu nde to yebi vérité. Ici Kazali, yemoko yebi vérité. Vérité eko triompher toujours. Je suis une femme battante, je suis une femme forte. Ba oyo ba yebi ngana ye, bazana matanga, bazolela bafandi na se. Famille na ye moko bazolela, bazana matanga bafandi na se. Famille na nga bazolela, bazana matanga bafandi na se. Parce que ba yebi qui je suis, maman Annabelle. Na ye nanga ko se justifier te. Nzamba pambola ba oyo bazo finga, nzamba pambola ba oyo bazolo ba malamu pona ngai e nzambe ka ande mutayebi ye moko mokati na sembo akukata likambo. Ba mama bizaleli na ekolo bana bino na yebisaki bino na semaine ke na eko préparer metema na bino. Pourquoi? Parce que diable alinga longola nga liboso na bino, diable alinga botola bino oya motu ya nzamba tiela ki bino ya kopangusa mwa pinzoli ya miso parce que nzambe mutaka usaka na ba souci na ba problème otozaki nango na kati ya ba foyer na biso. Mais le diable m'a attaqué. Soko zalaki na bososolo zalaki na Saint-Esprit olinga ko loba to prier pour na maman Annabelle, c'est le diable qui l'a attaqué. Mais lokola le Saint-Esprit azalaka na ye na moto nyonso tuté yango ba misusu ba memani na mopepe. Mais ce n'est pas grave, on est toujours famille. Je suis votre sœur. Je suis votre servante ici à Paris. Je vis ici à Paris. De serviteurs, de servantes, des enfants de Dieu qui sont ici à Paris, ils me connaissent. Qui est maman Annabelle? Nazara rola osanga, yako sangi se no yako panza. Et je vais présenter mes excuses vraiment. La famille à papa Mike Lema, papa, maman, yaya, tante, bino so bozolanda, oyo vraiment bozana parti. La famille à papa Mike Lema, bo limbisa leki nanga Ariane. Motema boboto, motema mawa oya zanango, yango ezo memele, ba problème. Mena yebisi bino, ayaki ko sauver moto moko, oya lingaki azala ki bovani na réseaux sociaux, boyoki kaka sango ke moto wana kufi. Aïe na ye juste ko sauver nga ko loba na kaka juste maman, lève-toi, prends courage, prends à manger, ozana bana, sauver bana na yo. Il n'est pour rien. Nakata li solo Ariane, il n'est pour rien. Nga maman Annabelle, moto ya pesi bino li solo ya na réseaux sociaux, asepela nete omona batu pembe nanga. C'est pour cela linga longola Ariane pembe nanga. Mais c'est une femme qui a un grand cœur. Ariane Louyeye. Je bénis le Seigneur de t'avoir comme une sœur à côté de moi. Merci pour la force que tu m'as donnée. Merci parce que tu m'as tenu dans ta main. Merci parce que tu as accepté de dormir ensemble avec moi pour que j'arrête de pleurer. J'avais tant de douleurs pendant longtemps, 4 mois. Je manquais quelqu'un pour partager. Pour partager. Nazanga ki muto solo la naye. Même Ariane na bombe la ki likamboyo.
Mitango ayoki akimi mbangu. Moninga malamu bayebaka ina tango pasi. Moninga malamu bayebaka tango nzamba pambolio. Ndoko yeba moninga wana azo sepela na ba bien nanga. Est-ce que moninga wana azo sepela nanga? Maman Marianne, que Dieu te bénisse. Papa Shadrach, que Dieu te bénisse. Tu es une bénédiction pour moi. Nakata couple nanga papa Shadrach azana problème à mon côté. Atikali jamais ko koti sanga ide moko ya mabe pona quitter mobali nanga. Ba oyo ba yebi nga ba yebi combien j'aime mon mari. Ba mama bizaleli ba yebi combien na greffaka mobali nanga partout. Combien na soutenaka mobali nanga moralement, physiquement, spirituellement. Naza mwasi oyo nazalaki pena kozala toujours na se ya makolo basali na nzambe pona koyoka kotosa. Soki nga na memela bino lisolo ya soumission na yebisaka bino à chaque fois ordonne ce qu'on a. C'est que na yeki kopesa bino fruit ya malamu ezalaki kati na ngai. Na yeki kopesa bino image ya malamu ezalaki kati na nga. Etango na sala kaba émission nanga mobali nanga zalaka liboso nanga pona kotala nga na sima beteli nga maboko mama olobi malamu nzamba pambola yo. Na tango mabe batu babwakaka toujours makama malamu babimisaka toujours ya mabe. Mais nzambe nde mutayebi, c'est lui qui sonde le cœur et le rein. Azo sonde motema mobali nanga bisika zali conscience na ye réseaux sociaux te mutete ya yango. Conscience nanga réseaux sociaux te mute côté ya biso ba mama bizaleli ba femme forte. Bozala makasi. Bobondela lisusu makasi pona nga mama na belle parce que rôle ya diable balingi te ba monanga kotelema liboso bato kopanza évangile ya nzambe na nzela loyembo. Rôle ya diable ezali balingi ba mona te na telemaka liboso na bino ba mama ko partager ba conseil comment être soumise, comment entretenir le corps, comment to la propre na kati ya ba foyer na biso. C'est ça que le diable ne voulait pas. Alors on a ebisi bino tout tikate monguna longa biso. La victoire nous appartient. Mon cœur est dans la paix. Na ebi ke nyonso bato bazoloba, ce n'est pas ma vie. Je me suis mariée vierge et naza mère de 6 enfants. Alors ba vie nyonso bato baotangelanga, ce n'est pas ma vie. Tant mobali nanga zo beta lisolo zunga na 15 à 16 ans, c'est kazo kinga mobimba. Donc voilà, je suis fière d'être maman. Je suis fière d'être enfant de Dieu. Je suis fière d'être servante maman bizaleli. Vraiment bizaleli moi c'est zanga. Mais ba maman, oye komeli ote moyo e bakilo nango ezate. Je vais juste protéger mes enfants, s'il vous plaît. Je vais juste protéger mes enfants. Kota langa boye. Naza na jeune fille à 20 ans. Donc c'est kaza mwana moko na boti na bo mwana nanga. Donc faut na protéger bana nanga s'il vous plaît. Nzamba limbi saba oyo ba bimisi ba audio. Oyo ba memiango na réseaux sociaux. Moye bimaka pona moto nyonso. Problème ekomelaka moto nyonso. Lelo nga na leli yozo seka. Lobita musisi oza tourna yo. Na yebisaki nzambe eloko moko. Na koti na 2021 esengo. Nalela lisusu te Seigneur. Oyo nyonso olelisanga ye moko olela. Oyo nyonso olukasa langa mabe kutana na ye. Mais bien aimé, et ozala pasi pe ma wana moto akutani na prière wana. Parce que nga na sela ki amona debi ane. Moto nyonso akoti likambo akotini na kata prière wana. Les dieux de l'alliance basaka na anete. Moto ozo finga za moto asala alliance na nzambe. Lelo boko obamba mabanga. Bozonga kati na bino botala. Ba vini ni bozo leka nango na kati ba couple na bino. Ba vini ni obozo lekisa. Batu lokwa barien na mukilo esi basila. Batu mitema malamu lokwa bariashu bazate basila. Nanzima kiti. Ke Ariana koko ya soutenir nga na moment où nazolela. Amemi bana na ye ngata mbomona kinga na ndako Ariane batebele balobaki yo mosali balutiki ndako ye pa Ariane boye bakite nzamba kutanisaka kaka bato mibale po batambola elongo. Ariane azana posa ozana bato, mama na belle azana posa ozana bato.
Encore une fois, je demande pardon à la belle famille à Ariane. Je demande pardon à notre maman. Oyo bato bazo insulté pour nanga maman Annabelle. Je demande pardon à Dieu. Na bato nyonso bazo insulté maman Annabelle. Je demande pardon à tout le monde. Que Dieu vous pardonne. Nzamba limbisa bino. Nzamba yokela biso nyonso to mawa toza bato masumu. Ba erreur ko kozala. Toza bato na mabe, tozo tambwa na sena mabele oyo. Soko mitali yo mokoza musantu te. Mais vérité ebika ngana mobali nanga. Bisika zali peut-être azolela na bungisi wolo. Nzamba pambola bino. Nzamba bakisela bino ya mingi. Vous continuez toujours comme ça dans les commentaires. Na uta côté ya dernièrement na lobi nzamba futaka biso. Mutona musala na ye oya salaka. Nazana minga olubati. Na sengi na minuka botika kombo ya papa Shadrach. Il n'est pour rien. Na kata makamboyo. Botika papa Bertin. Les banda makamboyo. Vraiment s'il vous plaît toye kola ko respecter basala nzambe. Toye kola vraiment honorer basala nzambe. J'étais abandonné, rejeté de tout le monde, mais papa Shadrach ayamba kinga keirnga. Tu sais le monde tant que bazo boaka mutu balingaka tout le monde ba boaka. Donc tout le monde va l'appeler. So ezana mutu moka lokoti batu nyonso ba viser regard na bango wana. Papa Shadrach aza papa moko où on a trouvé avec un grand cœur. C'est que moi je bénis le Seigneur. Ma bénio so batu baloba pona ye yango tazali. Papa Shadrach nzamba pambola yo. Je resterai toujours ta fille, à tes pieds, t'écouter, servir le Seigneur à côté de toi. Je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je vais témoigner donc nyoso nzamba salelinga. Puis ako continuer ko salelanga na ko témoigner nzambe na yo. Ba o ba leba mona pe loboko nzambe lokola nga na moni. Ba olanda ngai. Mais na kata makambo yo. Papa Shadrach bobimisa s'il vous plaît. Botika mama Ariane libanda makambo. Botika papa Mike libanda makambo. Botika papa Bertel libanda makambo. Menalina silisa pona koloba boy. Tango za mwana nzambe. Tango zoloba ke na koti mozindo ko lokelo nzambe. Yebaka ke biyano ezalaka. Alors tango réponse ezobima. Et paniquer yote parce que luka ki nzambe. Car la Bible dit invoque et moi je te répondrai. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nabao nyoso bazolo ba mabe, nabao nyoso bazolo ba malamu, na pamboli bino na kombo na Yesu. Je suis la servante de Dieu Annabelle. Na ko cesser jamais kombo ya nzambe na ngana monoko et je continuerai toujours ya ko servir de tout mon cœur, de toute ma force. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignonso, ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment ngamo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya ya danger donc ba samta longola zaki Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nyama ya danger, donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.